Allô, 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 allô. Mbote na bino surtout bato bolinga mama Elia Nitu. Mbote na bino surtout bato bosepelaka na mama Elia Nitu. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo. Kumame ngana yembeli elonga nanga. Voilà, ça c'est maman Eliane tu que maman Eliane tu azakane mutesengo ngana za mutesengo esengo nanga to botama mukolo moko nanga mutesengo depuis maman Eliane tu mbote na bino surtout bolinga maman Eliane tu mbote na bino surtout bolinga émission de propos pour le mariage mbote na bino surtout bolinga service traiteur et décoration la providence mbote na bino surtout bolinga service traiteur et décoration la providence mbote mingi ndeni bino boza bien là ça va. De mon côté, ça va. Nzamba zo batela, nzamba zo sala, ngana libota kimia ezali, loboka nzambe eyali kolona biso mawa na nzambe eyali kolona biso. E bongo bino na côté la bino eza ndenge nini. Ka nde to message na bino nanga nde to sololaka, bochela na ba commentaire, bo bisaki maman oya nitu, biso pe to zabia pour apela sa nini, nga pe na sepela, ne ba ki bayebanga, balinga nga bayebata kanga baza nini, baza bien. En tout cas, na kopesa joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma belle Zachary. Joyeux anniversaire. Tout le mois de novembre, ma belle Zachary, à son anniversaire le 5 novembre. En tout cas, joyeux anniversaire. Grande sœur de cœur, hein. Maya de cœur. Je te fais de gros bisous. Longue vie à toi. Nzamba Pesayo. Donc, hein? Encore une félicitations, hein? Félicitations, Yaya. Mois de novembre, c'est un mois de mon ami. Moi, c'est ma femme, il y a ma femme courageuse, ma femme battante, basio ma casse, basio ma yeba koluka, basio bazarata likamwe kwei, a pupolika ma bela sibiza sani. Accueilli. Là, je vais Karine Mokonzi. Joyeux anniversaire à Karine Mokonzi, hein, la baronne. Joyeux anniversaire à toi. Yosam 6 novembre, en tout cas. Joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Continuez toujours, hein. Combattu mais jamais abattu. Nous, vous allez courageuse, vous allez courageuse. Tous en mois de novembre, maman, il y a un tout. Le 28 novembre, ça sera mon anniversaire. Donc, vous préparez déjà un cadeau. Maneli Boula, préparez cadeau. Vivi Colette Wenge, préparez cadeau. Maman Eugénie Mongaï, préparez cadeau. Ya Marie-Paul Elumbu, préparez cadeau. Jardin, préparez cadeau. Foule Loukis, préparez cadeau. Carmel Zuzi, nalingi cadeau. Fifi Kachunga, nalingi cadeau. Dina Landu, Touro Torabilamba 10, na cadre cadeau. Donc, cadeau ko tout naliki ko tout bien encore joyeux anniversaire on est comme malobeli que la robe pepe naliki joyeux anniversaire na moi pas kolami joyeux anniversaire na moi pas kolami moi cadeau c'est zo quoi ya mami Beyuku anniversaire nanga le 28 novembre 4 fa baronne ba cadeau nde ya onde ya motuya donc mami la dit ba cadeau kaka soko pesi hein juste là le 28 novembre, c'est mon anniversaire. Eh, Zambalo, on a combien de héros Zambé Nangaï. Bolibisa Nangaï, na ebit binoza akombote na baka abo mutongo pa kati. Eza akombote na ebit soki eza na bon. Na rappeler quand même parce que téléphone Nangaï c'est le bureau Nangaï c'est l'outil de travail. Bolibisa Nangaï, c'est bien bolimbisi. Na eba quand même nani abenginga. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Oui, maman, na kuma na ba video na yo touché ngai kwa. Nga pe na mwata bana na to bala karate. Na to bala karate mama za Afrique. Kuna kubenga mama kuna tuna ba question na tuna karate on kuma kuna na ba video kuna na ni wa video no ka karate a. Oui.
magique naza na posa yango je connais évité pour na Paris na province mon Rouen. Ok. Wana Rouen oui. Kuna kozwa na sala ndenge nini. Deuxième question nangeza na ki vidéo no biki vinaigre okoki mwaza okoki kosalela ngo. Ko kosalela ngo na évité na nzoto na biso pe basi ko sokola na ona kati. Ah, d'accord, merci pour la coup de fil. Mais ce qu'on est aussi naza vraiment en pleine émission, dans cette émission. Tant on a mon téléphone et bien on a un numéro de nabi moni par politesse n'a rappelé vu que ma téléphone est un outil de travail avec mon service traiteur de croissance la Providence mon salon à la salle attend monsieur a client et on m'a rappelé bon na moni to komi tard toza déjà to komi dans 10 minutes to komi 23h le temps nasilisa na koko rappeler ote lobi soki nzamba la musu biso na makasi na kobenga ona ba 10h so mo 10h30 nga na bengi te na 11h yo benginga. Allô? 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 Cathy? On a salé le message, hein? Bon, le message, pardon. Bon, merci, ça voilà, bolimbisa na moi on est dans c'est normal, nga téléphone est un outil de travail, téléphone est un bureau nanga, bon comprendre parce que j'ai un travail. Musa nanga la salle ka pour mon tout comme à niveau sur la contrat, de bon mon maman il est toi marié, avec de présenter buffet tout ça. Maman il est toi moi écoute, ta moi drapeau ya Congo, wa boyebi ka mola kisite, ati moi drapeau ya Congo nanga la ta ngo wana. Donc baba ndebo ça téléphone ce qui va venir boy. Tous contact c'est to solo li. En tout cas, tous à 23h. Il est 23h. Donc, moi, je continue ma solo na yezate na robin na kalo biso kunzambe. Ala musu biso makasi parce que il est à biso lobby eza ya zambe. Lelo toza masolo ko so na bino, toza masolo to solo la ndenge to mesana ngabino ndenge to solo bo mameli ya nitu aka na ba masolo ya conseil. Na sepeli esengo salinga ndenge jeune fille na biso abenginga alobi ki maman nataka ba émission a poser la question de boyikona et salinga bien po but nanga ezaka bongo yango wana ngai so na cette émission ata 5 personnes batalinga mais na 5 personnes on a 3 personnes ba mettre en pratique makamunga la lobby yango nde esengo nanga nde yango wana yango nde ko sepelsanga yango nde ko pesanga courage na sanini na continuer ko sa nini ko sala ba émission lelo to ko solola sur l'agressivité, hein, dans le bateau bazar agressif, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Le Nazar à 4x4, vraiment, je suis au milieu du village. Je ne vais pas parler de femme, je vais parler de la femme et je vais aussi parler de l'homme. Parce que bisogno surtout toza bateau. Liba là, ils ont 2 personnes. Ils ont un bateau au bazar très agressive. Ils ont un mibali musu bazar agressif. Ils ont un basi musu bazar agressive. Il y a un de ko to ko sola dango lelo parce que na solo limingi quand na epsa kabino na solo limingi na basi o basa ko ba mama eliani tu parles de la tendresse c'est vrai mais il y a des hommes agressifs au monde que moi to sona mon bali agressif bazate il y a des hommes qui n'aiment pas vraiment adresser la parole à la femme, il y a des hommes difficiles. Alors, les autres ont solo sur ça. Je vais m'adresser aux hommes, je vais aussi m'adresser aux femmes même. Papa, l'amour, c'est le dialogue. Bolingo, eze dialogue. Bolingo, eze loko yako solo là. Même dans le lieu de travail, ceux qui ont dialogué, dialogue est vraiment très, très, très important. Alors, ndeko apesinga vraiment rapport apesinga maman Elia Nito mobali nga za agressif to swani na ye na ko swana na ye mobali nga simbi mbeli asimbeli nga mbeli na misu ya bana abubi na koko tuba mbeli oyo na misu ya bana babandi kolela because ko bana bazamike bana nga so bazana moins de 10 ans bana baza mike na kanisa ko esasila kike bana ba déjà na maile na mutu o ba yebi police ba komi ko benga police mais parce que bana nga baza na mike baza na moins de 10 ans yango wana peut-être a loupé et loko ba bengi police so ki te maman en tout cas ngaki akende yango na sona mibali papa et to benga bino ba papa pour to pesa bino respect
nous sommes des bantons avec l'éducation qu'on nous a donnée, l'éducation que nous avons reçue chez nos parents. On nous a appris à respecter les hommes. Tout ça, respect ma casse et pas à mes balles. Parce que ma parent a dit qu'il faut tout respecter mes balles. La Bible nous demande d'être soumise. Mais être soumise, ça ne veut pas dire que tu dois mater ta femme. Non. Et là, je m'adresse aux hommes. Yo aux hommes, oui. L'homme est le chef de la maison. Mais le but est que ce qu'on a chef, il faut ça la makambu ya mabe. Le but est ce qu'on a chef yandako, il faut si mambeli. Oh yo linko tu bambeli aza mwana ya batu. Papa, yo za mobali, libumuna yo emi makaze emite, libumuna emi makabana te, yo za ka muta semence. Soko zuka kaliki na oso che, muto ako souffrir pendant 9 mois. Bala mso abota marana 10 mois. Zemi moussa za kese koli ke mwana zuba te faut pas provoquer. Il y a 2 femmes qui accouchent par césarienne. Papa, kobo teza pasi. Ko vanisa mwana 9 mois na libumu. Ti abima, abenga yo papa. Ezelo kwa sakana ngote, ezelo kwa mkete. Comment yo koza na courage. Ya kola kesa moi si mbeli. Et puis c'est un mais merci. Parce que moi ça na maîtrise. Ce qui moi c'est la maîtrise te. Aza le kwa basi kwa zaka uche to che. De un ozapi, ozana boloko. Ya onto so basir l'agressivité. Ola kisi moi si mbeli po kanda eleki. Et bon, soko tuba ki mbeli wana. Satan wana oya kota ki yo wana. Satan oya tinda ki ozo mbeli. Po ola kisa monsto ki obike na koko tuba mbeli. Ce qui Satan wana kota yo o tuba mbeli. Papa, lelo ngoza na kati ya nini? Na kati ya boloko. Eza bien te. Pourquoi être agressive? Mokile salama na liloba. La parole a beaucoup de pouvoir. Liloba oyo kaka. Maloba oto lobaka. Faut qu'on soit très attention. Maloba oto lobaka na moko. C'est ça na pouvoir makasi. Monoko na biso maloba na biso ezaka na pouvoir makasi. Mwasi basolo lakana ye. Mwasi basolo lakana ye. Mobali basolo lakana ye. Il faut boye bake. Mariage, hein? Les 5 premières années, elles seront trop difficiles pour nous battre. Les 5 premières années, elles seront difficiles, elles seront faciles. Ceux qui bossent pour les 5 ans, ça va. Au moins, la plaisir au bandit qu'on sait comprendre. Première année de mariage, deuxième année, troisième année. Et ça, quand même, il y a des difficultés. Ceux qui ne se comprendre, ceux qui mitou na bino, bozana nous murté, et ben nous avons toujours des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais ça ne te donne pas les droits à cause d'embellir pour olaksa moninga. Parce que dès ton temps, la kaboué, ton un esprit, ça te rappelle l'esprit à Satan. Ceux qui Satan côté qui pour Satan, ça côté quelque chose qui déjà embelli. Et bon, ceux qui côté qui m'ont abattu. Au lieu qui de boloko. Botiki pe bana mwasi akufi siko mwasi wana akufi wana oyo linga ko boma aza siko mwana na yote aza siko mwana ya batu aza ya yote me aza ka mwasi obalaki maza mwana na yote aza mwana ya batu toke pe kote mwasi ti mobali asimba mbeli peut-être pe langage ba réponse oyo pesa kiye yango komisa ke na niveau ya kosala nini kande leki Satan kote lié Asimbelio mbeli. La Bible nous dit une réponse douce, calme la colère. Il faut qu'on ait la réponse moko et la douce. Ce qu'on moni moninga no en matière comme yo sala nini la kisa ki ngana muta bonne éducation yo zo ganga lokwa muta liboma ngana konga lokwa muta liboma te. La kisa que tu peux crier comme tu veux. Gardez silence, ça fait rien. Nabolingo yu mazalakate, yankepe azalakate. C'est regrettable nabato bazara. Ngai, moi, ngai nengeza. C'est fini là. De ma part, c'est terminé. C'est fini. Dieu il sait confondre les gens. Nzamba yebi nenga confondaka batu. Yo koko loba oyo loba kanisi na biso eza ya nzambe te. Yo koko loba koko sala osala ba calcul na yo. Mwasi wana akomona. Ye ha bambando ngana kozele na ola suna ndako te na kosa su boye te. Mwasi pe kote ne mobali na akomona nzoto na kopesa su te. Mikolo soto lali na kotourner ka ledo. Mikolo kutu kolamba na kolamba te. Ye mo osa na kobando lamba biloko na komona. Nzambe aza nzambe. Likambo okane simba ati.
Ya ba biki makanisa biso batoza ya nzambe te. Yo koko eselika ndenge mususu, nzambe pasa nini abungisi yango ndenge mususu. Okokanisa ndenge mususu, nzambe pa abungisi yango ndenge mususu. Botika makambo kokanaka na vie. Il faut kozala agressif te. Il faut kozala agressif te eza bien te. Olimbisanga. Agressivité eza mabe, eza mabe, eza mabe, eza malamu te. Il faut koyeba kovanda ko dialoguer ko solola. Il faut koyeba kovanda ko solola. Bible na biso elobi na biso ke hommes, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Balobi na yo mobali ki linga mwasi na yo. Yo mobali, linga mwasi na yo. Mwasi babi na kaka zala soumise na mobali na yo. Biloko mibale wana ça va de peur. Ce qui osa la soumission et pas mobali na yo. Kokanisa te ke so osa soumise nde okomi kitoko na yo elongwe, ba graduate na yo elongwe, ba français na yo elongwe na munoko. Non. Oyebi eloba na ko felo midea pona okanga lipungu fosa nini? Il faut que tu sois pour kanga lipungu. Il faut que tu nous sois pour okanga. Parce que tu sois été lipungu okanga été. Liba les ali kambwa technique. Koyiba kovanda na mutu. Mutu musa koza la kanda. Aya koti na kanda telle miss mabe. Bonjour papa. Bonjour chérie. Attends répondre bonjour na yote. Oche déjà bimoko. Yo matabi. En tout cas, moi, je suis là. Quand on a ce comportement, ma belle soeur, c'est pas absolument bonjour chérie. À tourner. Bonjour. Alimi déjà bonjour nayo. Ce que vous avez dans moto c'est agressif, yo liko oza ya kokita. So mo ke mobile na yo, tango asilika ka finga kayo. Mobile no tango asilika ka linga ka zaka na batendance mo beta yo. Akoma lokola lion mobile na so ka siliki. Mobile na mwana foye baka ko maîtriser kana ko maîtriser kana na ye. Moto bon so ko mona siliki ko répondre yete. Ma bala nyo so bozo mona ezaka toujours na ba problème. Libale de la vie que les 5 premières années dans le mariage, elles ont toujours difficile. Compréhension, elles ont passé. Pour que tu ne se comprendre. Famille kutu bato ba pota mi famille moko bana li bota mona kati ya famille baswa na kama bundaka baso bi bazokisa na kapé. Combien de femmes ont uti na famille na éducation na ye, yo uti na éducation bokutani bokutani bokomi cohabiter, eza facilité. Mais eza bato nyoso tuté. Bato musu bana facilité et loko evandisa kalibala. Ils ont compréhension. Compréhension. Et là, bah, tout le monde, ça a une compréhension, il y a libella. Ce qu'on dit, c'est que moi, l'amour, ils ont rouge, boy. Ce qu'on tu vas faire comme, et l'amour, ils ont rouge, ils ont vert. Et là, bah, tout le monde, ça a incompréhension. Donc, moi, il y a la incompatibilité dans la entre moi et mon bal. Libale c'est compréhension. Faut pas se comprendre. Moi, c'est comprendre mon bal à comprendre moi si. Bon, moi, le bal de quelqu'un, waouh, bozo va dans les années passent. Beaucoup mais ah bon, nous avons totalisé 10 ans. N'est-ce pas, boy? Na fumukana na ngasi nzamba sungia. Kala mingi tena ke renouveler ba venanga. Nazo ke le repos satan moko akoya ko s'opposer na kati nini ngana sina loba ndenge na zaboy. Na telemelaka chaque jour. Milimo mabe, milimo satan. Molimo luka ko le lisanga eke de biska bikoko na kombo na Yesu Masia. Bisika dans le lieu aride et desséché. Ndenge na sa na loba ke loko moko ko s'opposer na kati libala na ngezate. Et loko moko ko ya poye bibisilanga libala na ezate. Parce que libala na nga ngamo na batela kango na bine na batela libala na nga, na bine ko respecter mobile na nga, na bine ko lambela mobile na nga. S'occuper de mon bel au moins avant que de kolala il faut ça examen de conscience obi na journée na ngeli kakindengeni na vandi ndengeni lelo na musala ngeli kakindengeni na répondre na ngo mabe mobile nanga toza ndengeni mobile nanga est-ce que na s'occuper ne bien tant comme moi c'est comme na niveau ko ba que je peux pas me séparer de mon mari, c'est une partie de moi ça mutu moko ya motuya tant comme na niveau ya comprendre. Comme comprendre que non. Oyo, aso ni sanga kaka po alinginga pe na loba. Donc comment il va comprendre que mobile na ngana ngaso ni sanga boy. Aso ngana répondre pour tout swana. Mais le quoi so ni sanga bo dans son c'était. Le quoi ba no so ni sanga la chambre ke na ngana cuisine qu'est-ce qu'on nga basani nanga. Muke mona mobile no mutanga kelele muto agressivité au sana nini akolemba. Po ba tout so ba provokaka. Elle a basi muso ba ndiko chipe so ba bani ko avant de venir ma moto na mutema
Avant d'avant, on a autre chose parce que c'est pas dans mes habitudes, je sais même pas le faire. Moi, je sais pas insulter. Je ne sais pas insulter. Zara. Le roi de Babylone. Au moins, on a un moulay. Au moins, on a un talent au moulay. C'est quand on a un mon bien, donne-moi comment finir à mon thème. Donc, tout le monde, c'est mon point. Je n'ai pas fait ça pour toi. Ce n'est pas toi. Et moi, je suis en train de penser. Je parle à l'émotion de soi. Et raté. Et la femme. Les femmes, soyez mûres dans vos têtes. Moi, s'il faut la mûre dans katia moutou na yo. Il faut oser la mûre dans katia moutou. Ba maman kala baza ko bana na ba 13 14 ans. Lelo na biba na pote bako lobake 13 14 ans wana. Mais bazaki ba tala ba maman moko ba nga mobali nanga papa na bango na maman bango ba 60 ans de mariage. 60 ans s'il vous plaît de mariage. 60 ans de mariage. Babokilo nanga. Liwande kaboli bango. Nzamba zu bokilo nanga ya mobali. Ya mwasa tika nzamba pesa ya longue vie ma Louis. Azwa longue vie na ye na kombo ya Yesu. 60 ans. Bile bokanisi batandi waza ki le oye le ba ezalaki te. Le oye le ba ezalaki. Nzamba asala biso ndenge moko te. Parce que bako poyo mbali no afinga ate. Soko za mbali afinga ka. Peut-être maman na edika ki te. Na ndimi te maman moko ko edike mona bake mwana finga ka mobali na to finga mo sinon maman ne mwana azate. Ezata mususu ba ba comportement ba le kota par-ci par-là, ba mususu ba za ke comportement wana. Azo mona mpo ba ninga na ye poko ko reproduire ngo. Talaka bana ngai ba koko ba vacances awa. Eliana ineso à la vacances. Ezakaka mali porte ba commanda nga nyoso ka balbanga na salaka. So ba sala boy na sali. Fais ceci na sali. Et abazonga pa na bango ba komi na mutu makasi. Maman bongo so bango ici ce n'est pas chez mamie hein. Je ne suis pas votre mamie. Faut pas jouer avec moi. Je ne suis pas votre mamie. Au moins bango babingi bambi mamie. Osala boy poani. So bisu blondine. Nini lisusu wana ma blonde. Nini lisusu blondine. Mais on dit que Elia son abine boy, ali ko sa boy te. Pourquoi chaque fois que ba outi vacances c'est pas na yo, ba changer ka moi comportement, ba comme ka moi têtu. Parce que yo osa ko tolérer nyonso. Mais ngana za mami na ba outi ko tolérer nyonso tout te. C'est un peu ça. Banda ba kenda tamu ko kota éducation, ba la éducation ya libanda. Parents moko te ko websa moi ne ke finga mobali na yo. Finga moi sino azati. Ezaka ka bana ko ba kisaka ba parents na bango soni. Au monde yo mobali bandi ko finga mwasi, bandi ko finga mwasi, o fingi mwasi ti o lembi. So le fils ko finga mwasi, o fingi famille na ye, o fingi papa na bango, o fingi mama na bango, o fingi libota mobimba. Surtout fiona ya bisima bi mama, encore on nga Fabien Babola o pasi. Mobali o ndem tazabo ende to kutaka kende na yaki sans papier, to bale na ngai mtapesinga mukanda mama. Lokola ngai na bandeka mama ko bota pona ko tinda mo na Kishasa papa parana ngai atinda ate mutaenda mama. Foyo ka kufinga. Ngala bi mama. Papa wazotala ngai yo mwasi ngo finga ka ya mwasi yango ya osombele ndako osombele voiture malonga eloko te bino boyebi mibali o na Kongo ndenge zaka mibali na tango biso to koli o mobali ke bomoni babali ndeko ya bina ke libala ke na bana misatu mobali na komi ko bokola bango basombele voiture basombele ndako to lo ndako ya ndako tala lo pongo mune mona ma campagne basombele ya na bino ndako na ma campagne basombele mamali ke bino ndako na Gombe. Le mot bien tout cas, on peut être mettre le bakuna zéro. Quand on va pas passer miké oyo. So continue moi 200 €, continue moi 100 €. Ngam na laisse la famille na bino te. Bandi mamo bali na santé ya moi si pe na capacité na ye ya kolatisa. Boyo kangote. So kabeli famille moi na 200 €. Okomi ko yemba ke na tinela ki famille na bino te. Mama moi na zapeka mama na oti. Mibali botika monoko eza bien te yango bozo kufa na ba AVC yango kufa rapé avant mingi basi ba so tana mokilo mona ba veuve bazé belé ba veuve ba mke pona nini mibali te mama bele kamingi on peut ta musuza bazora bino avant basi na yimi makanisa nzambe te na lobi na kaka moi si il faut boza mutu moza très importante bota kaka nzambe tango asaki mokili azu mobali azui mabele, a formé, a sali mutu, a sali liboko, a sali makolo, a tche mpepe, a komisie mutu. Azui na mabele, mais biso to uta na mabele te, mobali nda uta na mabele, biso basita, biso nzamba azui kote. Pardon, alal si mobali pongi azui kote.
aye ko sala biso donc tant on sala ki déjà mutu o yaza Adam na kati ya mutu wana aye ko za cote aye ko sala Eve tala ndenge nini nzamba linga biso tala ndenge nini Christ abotama na nzoto ya mwasi biso basi to abata valeur mwasi tu as de la valeur et pas ya nzambe ta toza la valeur mwasi aza ba Bible ya mobile celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, ça a valeur, mi pèse sa valeur parce que ça a valeur. Faut m'y yeba, ngana muta valeur. Moi, si faut yeba comme ça il faut la pépé. Moi, si paye à moi si. Moi, si ok, moi, si mon bal la fille va répondre, là, tu es une vraie femme. Et là, moi, si mon bal la fille va imbécile, on peut bien imbécile. Mais non, on nous a moi cité. On nous a moi cité. Moi, ça m'a longo fille imbécile. La taille na dongo na bi. Et quand tu na gauche, bien à droite, na tina te. Moi, c'est malonga yowana. Moi, c'est sola ba ko supporter ça muta munene. Nazo ko encourager tata oyo. Pas la question que moi, ce n'est pas non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment contre à 1 milliard pour ça. Mais ça, quand même, moi, si technique, moi, si il faut, aux ala. T'as la carte d'ambassade, na côte. Biso to tina mabelete. Adam ta uta na mabele. Mais biso za bazo na côte ya mobile. Tant on sait déjà mobile là, lycée. Après, on côte, on a aïe pour ça la moi, si. Abisi tel que moi qui toko. Eh, abisi, biso ne tina mabele. Tita mabuni. Bumondi nza basalanga. Nzamba bien fona saloka aboyo na tcho mwa matama minene na pesa zolo mwa bien oza mulai mingi te oza na mwa katikati po mbali nanga oh compte na yo aza déjà mulai yo foza na mwa katikati voilà tala ndenge nzamba linga biso basi banani bakende ko découvrir que Christ aza suna tombo te kaka basi nani o sokola ka Christ abokele parfum ya mutu na mokona sokola la sukile kaka mwasi toza batu ya valeur toza batu ya mutuya yo ba bi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Une femme, tu as de la valeur. Moi, je suis fier d'être femme. Attends, les longs hommes bandé le mot qu'il a dit, ça la choix. Na salo moi si ton na salo mobile na ba. Eh Seigneur, ça la raga moi si. Kosa nga mobilité. Eh, kosa moi si et bien makasi. Moi si à mon grâce à l'agressivité. Moi si faut à la tendresse. Il faut à l'attendre. Oyebi ke na libala moko edikaka moninga. Comportement na yo ko éduquer pe moninga. Comportement na yo ko éduquer pe moninga. Elle a couple okuti bolinga na mobali okuti mobali wana alingaka ko bima mingi alinga okinde ba concert alinga kozana ba camarades tout temps ba troupement esika zali fo bato bazala ebele alinga kozana ba ninga mettons mobali alingi yo ya to ke boîte ah ngai te kenda boîte te. Ah, ok, d'abord, non, on va d'abord, papa m'a vu en prison, hein? Viens, mi boloko. Il y a tout qui est concert. Ah, au lobby nini, tout qui est concert, qui est, non, on a la pogi. Tout le monde n'a pas tant aux ah, viens, mi prison. Tout qui est concert au boy. Qui non, on a tout la pogi. Ah bon? Ah. Moi, je me dis, mon bel homme, mais moi, en ken nae. On me la moi vers mon côté. Non, mais la tête, n'a pas la masangate. Oh, attends, faire quoi me gâter? N'a pas la masangate, non, mais la tête. Osa ko éduquer mutu indirectement. A ko proposer sous tête que tu boîte, a proposer sous tête mais là moi vers un enken, a proposer sous tête que tu que ta camarade mo boye tout temps ko zalibanda. Ceux qui m'ont pas bon avant de bantu petit. Moi c'est nanga alinga boîte te. Moi c'est nanga alinga masangate. Moi c'est nanga alinga te. Naza ntukuma ya batu. Comme il y a bambel pour moi bateau ni le château rouge, boki ko vendre papa Nikonza ou nanine. Nanine papa Nikonza s'était fait de gros bisous. Boki ko na papa Nikonza bo tondeli na magasin, bo so belo côté, bo katsa suki te mais bo tondi bo betaka ma solo. Donc ce qu'on sait c'était na ngande ngona te. Mon bala sani o mona ki soute. Avec moi ça c'est éduquer quelqu'un indirectement. Mais ceux qui ont la habitude de ko soigner ça. Ça ce qui a lobby yo pour lobby mais nana za ko éduquer moninga moto za ko éduquer moninga azate or l'éducation moto faut éduquer mingi et ça de moi si faut éduquer mingi parce que moi ça za maman c'est la femme qui donne la vie boto la ka ninga za malinga biso de to pesaka biso de to pesa nous qui donnons la vie biso de to pesaka vie moi ça za moto valeur biso de to pesaka vie talaka moi ça va pas t'atteindre un souci. Je dois devenir, il faut que je devienne mère. Quand est-ce que je vais donner aussi la vie? Parce que c'est ça. Nous avons moi il faut appeler sa vie. Nous avons moi ça a valeur. Ton l'équipe il a une valeur. Ton l'équipe non, nous avons qui na ma belle mais ça sur la côte. Donc faut qu'on respecte moi si.
balabi kolela mwasi ezalaka mabe makasi soki mwasi aleli ya komonaka il faut respecter les mamans, il faut qu'on respecte maman parce que soki maman avandi akanisi 9 mois na libumu maman avandi moso bakata classe hein oboti na jeunesse okati classe na yo parce que il faut payer sa vie mwana mwaza na libumu faut bota hein okati classe ok sous classe te pour ça déjà eloko mwana libumu il faut bota moto aza na libumu batela hein mwana na botami. Et comment Inya, on se Inya. Moi là, exact. Au comme ça. Mon torsel ça veut payer, azate. Tala siko. Ba ponyo na surtout maman on a la te. 9 mois na ya kati libumu. Ola mbona to. Muso mona sabeli akondi pona nini? Pona ka muto za nzoto nae abima na mokili. Il faut respecter une mère. Les hommes, il faut respecter la femme. Les enfants, il faut respecter les mamans. C'est une obligation. Donc, il faut respecter moi, Sinayo. Parce que le sobazo bien mon papa, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné la vie. Le sobazo bien mon papa, le moment là comme un joueur. Parce que ezana mutu moko oya memaki mwana na libumpo botama lelo akoma jouer pesa yo valeur lelo ko mutu moko koma ko respecter yo et mwana bi travailler mwana les joueurs aza mwana yo kaka lopi ba ko biso ke mwana ngwaza yo tazona ya intel osani pour maman d'ailleurs ba kolo mwana ba papa faut ba ko respecter ba maman c'est très important mon bal il faut respecter moi sinayo baganga la kamwasi na miso abana te eza mabe makasi mukolo bana ba ko manquer maman la bango respect ba ko mona ke yo papa oza ko manquer maman ya ko ba manquer moi ça aza mutu ya valeur yo babaka derrière une grande femme se cache un grand homme so moi ça malonga yeba ki mobala malonga za nsima soko moni mobala za malonga yeba ke mwasi malonga za nsima mwasi za mutu motuya désormais papa interdiction ya ko finga basi ya ko maltraiter basi ya ko beta basi pona kanda na yo obimisela osima mwasi mbeli aza mwana yo taza mwana bato ata pe mwana yo okoki pe kosimbela ye pe mbeli te po soko ochubiye obomie aza ya bato ya nzambe. Moi, je suis akomi à l'état, ça sous yayote. Akomi déjà à l'état. Il faut faire très attention. Nakasi le lobi pona basi, lobi pona mibali, mais mingi na ngopeta c'était na ngana basi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman yo ma belle yo mto pese kinga rapport ya mobala simbela ko mbeli. O chele émission o simbelo so mbeli te. Mukolo ko sumba so mbeli. Kende ko funda na mbila. Parce que ceux qui mutaza ko mekalika mozo beka tim ko mususu pa ko linga asala lokolo bibana bazami ke obike mama ceux qui mona moko mkola falaka akoko bengele mbila mais parce que bana bazami ke ba comprendre na makambo bien te mais ceux qui simbi lisusu ozi bolingo tshanga na mopanzi obengele na no mbila pona ko simba ndenge wana jour mususu pa ko tuba yo tu vas perdre ta vie yeba ngo ke leso mobala tubo mbeli to mobali soko abomio ya kotikala ata bakangi lobi akobima ko continuer ko sala vie na ye. Alors tu peux pas perdre la vie pour l'enfant d'autrui, pour quelqu'un d'autre. Perdre ta vie na yo pour na kolanda ta Christ ndenge ke na lani na nga Yesu na nga lani na nga Masia na pesa vie pour na Yesu mais ko pesa vie te pour na mobali fa boma yo to fo moi sia boma yo non pour na ndenge wana te. Kokufa pona muninga te kokufa pe pona bolingo te pona bolingo yango na mibobi okende na faire obi pona bolingo mais mobali na otika ba mwasi mususu to mwasi na kwa otika ba mobali mususu yo ba robosa na yo kaka a robosa na yo na le 1er août o ma pe fleur ki kotika lo tabia elo moza kuna suta sa kufa na yasa kina ne bon ce ça ni c'est un peu ça makamanga to solo lelo ya mwana respect mutuel. Et respect, donc il faut qu'on se respecter. Mobali, respecter moi si nayo, moi si respecter mobali nayo. Il y a un de libala, qu'on se supporter, qu'on se comprendre, qu'on dialoguer. Il y a un de libala, il y a un de continua, tu vas vendre longtemps. Ma bala le ou me la soutien. Au moins au bout de 2 ans,
bakabwani. Au bout de 5 ans, bakabwani. Au bout de 7 ans, pour nini? Pourquoi tu as un bon exemple, il y a des parents à biso, il y a bateau babala avant. Pourquoi pas? Pourquoi vous avez eh, biso batonelo? Non. Femme seule, eza mabe te, eza malamu. Mais, ezalaka mabe, et vous avez besoin de pour la pamba. Pour la rechanger, comme que le kamutu. Aya kochelo ampoule. Alors, c'est pour na lelo, to suki si wana. On a besoin de sur la lelo ya wana. To yeba ko se respecter. Moi, c'est que finga bana mobali na miso bana eza mabe. Éducation ni opesa na bana tango zo finga mobali no papa na bango na miso. Non, c'est pas bon. Pour na lelo kasi to suki wana. Maman il y a ni tu boyebi tout sur la émission na ba toujours bo tira ba commentaire musu na comment ça par rapport à ba commentaire na bino. Merci de bo disposateur na bino, ne bo def sanga matu na bino na misu na bino pour na kotala pe pour na koyokanga. Mbala sima to na émission moko bo kotala on a la bino. Mwana aboti na mobali ya mama na ye. Mwana mwasi aboti na mobali ya mama. Donc papa ale soso ale na maki. On est à la prochaine émission. La mission pour la lelo. Tout ceux qui wana bon attendeur. En tout cas, muto azwa par na ye. Quand na baki Dieu vous bénisse. God bless you. Tata nzam kalusa komun. Nzam nous bénisse den bana betbos. Bye bye. Joyeux anniversaire ya Béa Zakari.